Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireuse de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Hello, Bellevue Kandi, la patronne de Bellart TV, autorité morale. Voilà, salut, bonjour, Balandino sur la BBC, bonjour, j'espère que vous allez bien, bisopé par la grâce, ça va. Voilà, bon week-end, na Balandino sur la BBC, bon week-end à Bino, shalom, famille Libota, familloise, Mpoichou, shalom na Bino, nyonso. Ndeko mwasi ndeko mobali soki zambala liboso se retrouver na émission na biso ko hésiter te soki na no s'abonner surtout bienvenue na bandeko nyonso oyo basi s'abonner na chaîne na biso. Voilà, la grande famille, beau aimer beau partager na outi sous koyo kasango mususu ya artiste mususu nga na ebiete franchement. Bien ce qui héritier ce qui wata c'est le moi bongo mais na yebi na ngai te franchement mais na moni vidéo moko azana sila bon na yebi te ce qui a joué qui pas sila je sais pas trop mais ezaka mbala liboso na moni sur les réseaux sociaux soit disant que non habilité apika kika crise et voilà alors nazana ebeli akoloba place wana te c'est juste car que non bandeko to longa kaka na distraction bomoni tokotaki 2026 mais bazaka toujours batu misu bakotaki na distraction janvier février ezalaka mois moko boye il faut kotelema makasi toujours na prière na sens que rataki peut-être année passée na décembre et voilà diable encore monde à ténèbres evandaka te yango evandaka kimia te ekriaka kaka elukaka kaka donc bakokisa kaka objectif na bango. Alors liwa eye oui tokolobaka ke non Dieu a permis, oui nzambe a permettre mais komona ke non liwa ngo ya ba jeune boye ndezo pesa ke non et ça la ke non qui to côté to comprendre ngo te mais il faut to comprendre ngo ya et interpeller ka biso touti kokota na 2026 awa et 2026 to sepela ki mais batu bakoti na ba distraction tozomona batu ko swana tozomona batu ko ya kofinga tozomona batu ba na ba biloko moko boye o eza bien te nde o tolobaki non eza distraction yo kanisi ke non le quoi 2025 bazwa ki to koti na 2026 nde bango ba obika ba ovanda te. Là c'est juste nazo juste ka ko interpeller na biso bato mokili ba réalité mususu
Je n'ai pas dit que non, oh, artiste, non. Et ça, message, kaka ya koloba que non, tout ça, tout ça, là, sur les réseaux sociaux, on analyse, tout ça, émission, tout ça, analyse, quelque part, il faut pétoper ça, n'a conseil. Parce que janvier, février, et ça, moi, mon copé, il faut toujours qu'on sacrifie en na l'osambo. Il faut toujours qu'on sacrifie en na l'osambo parce que ça débit à moi. Et ça débit à année, pardon. Alors, c'était au moins ça, et nani conseil ou na pesi na biso nyonso, voilà que son âme se repose en paix. Na ebi na ngai été na moni kaka sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis vidéo moko eleki wana na moni yango na pour toi nanga yena sila et voilà. Oh, je me suis dit peut-être à jouer pas sila, je sais pas, ça parmi ba bonbon na je sais pas, parmi ba biscuit na je sais pas. Na ebité bino de beaucoup mais na ba commentaire parce que ngande ko mona mbala liboso na moni et na sango ya liwa, voilà. Alors, la grande famille, vous aimez, vous partagez. J'espère que nous vous allez bien. Et bon week-end, Titre nanga bomoni, photo et miniature nanga bomoni. Sur Bellevue Télévision, tout ça, on a fait menabiso autozotala Valentino. Valentino ndenge zawana, lobi totala qui déjà 5e épisode, les autres tokota na 6e épisode sûrement, hein. Tokota lobi totala qui 5e. Sûrement non, attends. Pardon. Avant bokende bo ravager nga kuna na ba commentaire bozila na vérifier nazali boso télévision total qui 4e épisode et aujourd'hui ça 5e na boy na nga na ba commentaire na boy na nga na mona 5e 4e 5e na boy na lobinga moko déjà awa keno total qui 4e épisode et l'autre total 5e épisode, voilà. C'est juste pour amuser aussi la galerie parce que bino façon boyaka ko ravager nga na ba commentaire pardon, vous allez rappeler gentil na maman BBC na bino. Bino bongo, voilà. Total qui 4e épisode, les autres total à 5e épisode. Hier déjà total qui 4e épisode, tout le monde qui déjà réalité toujours batté Mama Kalunga et voilà guerre musu se côté ekola mukawana. Alors to lobela yango kaka ndenge ezalaka yango iratakate. Voilà. Pourquoi na eko ça na ozo vraiment bino tamulaité parce que ngongo nanga pesa vraiment bien té jusque là nazo ebate zozo nga nango pe bien té pourquoi koto komela biloko ya malili koto ba ventilateur je sais pas je sais pas ces ventilateur nde eza mabe bayebsinga ke oh tu utilises mal nani ventilateur nzambe na ngai mulungu eza makasi naza tout le temps na ventilateur je vous dis bayebsinga ke non na dosé mais mulungu pardon voilà bon je sais pas ce que c'est un ventilateur hein mais bloc à Mali j'ai arrêté ma glace n'a arrêté déjà mais ça va aller nous autres on bougera toujours mais ça va aller. Voilà la grande famille toi dans tout sur la on a tout moni nani c'est qui la dame Maman Télé ça s'est sorti médiatique effectivement toi ebi que non à ça s'est sorti médiatique plus de 2-3 fois depuis collègue na bango oyo ya Sinark atika ki bango bazo se ressaisir te ezo lekelanga makasi ya komona les beaux na kata ventilateur ango ventilateur ango na kata ventilateur mulungu leki banteko voilà. Alors bazo sala ba sortie médiatique tout bakufeli ya groupe Sinar que je n'arrive pas à comprendre. Nzambe asunga nzambe vraiment parfois ça fait mal ata babiso ba mama bébé ça tanto ya ko sala ba analyse. Moi personnellement na linganga ko sala analyse ya lobate que non mutu akufi kuna na ya ko vandila. Moi je n'aime pas ça, je n'aime pas na mona yo ka mabe moko boye na comprendre. Alors bazo sala ba sortie médiatique moko boye oyo nga nazo yeba te eza nini na groupe Sinark télé si abimi batuni télé si question o na ochela bino manani batuni balobi ke non tomoni nani matanga bozui président na bino Caleb abimi pona ko interpeller yo et puis a obligé yo a sengi yo ya osenga dinana pardon avec ba propos oyo olobaki na eko comprendre que télé si azana problème
Et elle est sans ignorer de travailler ou encore bavandi très longtemps na dinana azana genre wan azaba genre o ya kutinda ka batu kofinga dinana, je ne pense pas. Bon aza mutu tokyo melembo ndote a mutu tokyo melembo ndote bota kane tozalaka na Bellevue kandi la patrona ezake Bellevue apesaka batu bambongo ba fingele batu Bellevue asalaka boye nga mama BBC na lobango chaque jour soki keno Bellevue apesaka batu mbongo ya keno ba fingele batu nga mama BBC je dois être parmi batu wana. Alors c'est pour vous dire que natikala komona te natikala pe koyoka te ya keno zwa mbongo fingela nga batu nga pe mama BBC na kala nga pe ko finga te malgré ba veri na nga sur les réseaux sociaux batu balinga nga te batu ba inaka nga pour la vérité et voilà et batu balinga te que non soko za mutu a Bellevue balinga yo to yeba te za apwani ya mabe alors c'est au moins ça la grande famille. Alors batuni maman Thérèse soki eloko papa nani président Kaleba ebisa ki asenga dinana pardon eza bien te ba propos na zaki mabe makasi et tout si elle peut demander pardon et nani muto ayamba ki eza ce qui est vrai et aebisi alobi que non soki ko za la pe occasion ya yo ko senga pardon awa na émission na ngai makabo ibadi to banda to yoka réponse na ye toyoka réponse ya télé si biso nyonso ensemble et on va lelo samedi bato bazo sa musala wapi nzambe na ngai makelele boyi oza compagnie ou bien eza kaka privé pour ça eza compagnie ata privé ngo lelo samedi pardon bati tolanda bo excusez soki boyoka makelele wana voilà tolanda ya naza na kanda bolanda liwa ya Caroline ye tomoni président na bino Caleb asali live pona kolakisa mécontentement na ye na démarche na yo alobi même ki apekisaki yo osala makambo osalaki ntango azolinga mata mais ntango aye akuti quand même que osala yango malgré refi na ye et il a même dit que akosepela o retirer ba propos nyonso lobaki mpona dinana parce que aza na posa kinge ezala entre bino nyonso lelo liwa ya Caroline ye epesi révèle bino lisusu par rapport ya makambo nyonso. Est-ce qu'aujourd'hui nayebi te so otalaki live wana est-ce qu'aujourd'hui dans notre émission tokozwa exclusivité wana ya kolobaki yana a retirer ba propos nyonso ya mabe alobaki contre dinana? Non. Osala ngo te ata likolo na mabele esangani koti lelo bafinga nga na tika ata likolo na mabele esangani. Ça fait mal, hein? Oui, puis pourquoi? Bandeko, cette dame, Maman Télesi, je sais que non, la naranga, Maman Nanga. Ndeko na bino oyo bo le la bino nyonso. Bozalaki na ye, elle n'est plus, hein? Balobi, na moment ya matanga, eza moment oyo, il faut mutu conscience à mutu ezonga. Et surtout, yo mi bengaka Moussambeli. Elle a refusé, hein? Pour être bref, aboyi, alobi non. Demande oyo, nani président Caleb a sengiye, que non, a retiré ma parole, non so alobi la ki di nana, aboyi, alobi ata basangisi mokili, basangisi likolo, na se, ako, aosale lango te, ata babandeli pe mokili, aosenga di nana pardon te, parce que, jusqu'à présent, bazo finga e kaka. Oh Bellevue, la patrona. Courage ma chérie. Tu es une femme forte. Plus de 6 ans, plus de 7 ans. Il y a des insultes sur les réseaux sociaux. Au tikala jamais. Kobima. Batolier na bango, meli na bango. Babimi, basalelo bemiso, bafingyo, bakoselio makamu. Mais tu es là. Il arrive des fois, je peux baya kapé bazongi basengi pardon.
ofongoli su maboko oyambi bango o lelo okomina kolinga okomina kilo ya koloba keno mutu azaki pembeni na yo soki abimi aki afingi yo e mayele zongi azonga lisusu mpona kosenga pardon okomi kozala na kilo vi ya keno bafane na yo bakomi otelemela yo ya koloba keno motema malamu no wana balingi yango esu te keno bato bazofingaka yo e par après mayele zongi bazongelaka yo et puis yo ozoyamba bango lisusu. Alors c'est pour vous dire que non, Belinda, quand dit Azam Tumoko Boye, il faut même pas qu'on bête les maboko, to encourager, to roba que non, Aza exceptionnel, dans le sens que non, plus de 7 ans. Télé si, nani yango afinga parce que net nga mama bébé 7 ans on a saka ba émission nanga, oh na lobeli sur mama Thérèse, na tikala ko finga mama Thérèse te, na yaka toujours ko recadrer ye. Pour ceux qui nga na bana ko finga mama Thérèse. Na bana ko finga ye nda sala ke miso pe atangi ko mo nango bia finginga nga na yebaka mutu o akofinga nga lokwa oyo peut-être o to monaka ndeko mwasi oyo alobelaka sila moko azora ba émission nga bandika ko finga nga dans les 20 boy ye kutunga na monaka on ndika za mutu moko boy mutu ne pita mais mutu o soki alandi émission mama BBC moi je n'insulte pas mais na recadraka na loba vérité na pesa a conseil lokwa vérité ezala elo moko boy batu ba supportera ngote yango mona keno okoyinanga mais soki nga na bana ko sala ba émission ya keno na ofinga mama Thérèse ndenga bimaka ko ya ko finga Bellevue butu lokwa moi peut-être aloba keno mama na pe afi d'ici da finga anga mais tika ko yoka na fingi ete mais par contre na telemela kaye na zongi sakaye na linga ko chai na place mo boye qu'elle comprenne que non azam mama azam mutu mo boye na monde na bango ya art akoki kozala parmi ba mama oyo ba ki obanda ko pesa conseil na ba artiste akoki kozala parmi ba mama oyo lorsque problème eza ba pesi conseil ba bomi moto ba faire voir ba leki ba faire voir réalité mais elle n'est pas donc azan eloko wanate. Elle est toujours dans de bêtises. Yangonga na ya hôtel emilaye. Boyoki nenga lobi keno akosenga pardon anate parce que ba ofingeti lelo. Ba fan o bazo finga yo wana. Je ne pense pas que no dinana. Soki yo koloba keno parce que na nenga zo lobela. C'est comme si keno dinana ndazo tinda bango. Alors par là nous allons vite comprendre que non yo vandina sila bato e ba fingi la kasila bato. C'est-à-dire que non boyebi keno sila nda tinda bango. Ce qui veut dire que non si la tina bangote catégoriquement ou encore automatiquement il faut pas réfléchir à quoi que non Bellevue a tina raté dinana passé a tina raté ce que ozala kana okozala na penser wana ya koloba que non bato bazo finga nga kuna bazo tikate yaya c'est-à-dire que non mutu yo vanda kana ye atinda ka bato boyebi ba jewana siko tangu yo zoya oboyi ko longolelo kwa nozo pesa kaka raison ya koloba keno bazo finga ngati lelo kuna na réseaux sociaux na TikTok siko tangu yo yaka pe oye ko blesser batu mususu nzambe Seigneur tolanda to continue eza mona bango te si lelo na finga ma eza mona te siko tango abimaka ko ya ko finga bela na problème mon côté parce que totika na biso neti nga na finga hadanga te boki okomela ngata na ba commentaire so boki keno mama bébé senga peut-être makasi nanga ezaka ko surnommer makasi nanga ezaka ko surnommer peut-être pour na ko boya peut-être ka ko tanga komba mutu mais quoi insulter okomela nga soki peut-être pe na bimisa peut-être na insulter peut-être ezaka keno munoko ndenge ezaka no elekani mais eza na kati na ngate. Alors pour nous comprendre mutu azolo bandenge mama Thérèse azolo babu au sentir déjà que non oye ba déjà la carte ya mama mama Thérèse ya koloba ke c'est une rancunière aza mutu moko boye ata bénédiction mutu azalaka na esengwa bénédiction mutu te parce que vie ya que dinana bimi boete à lâcher peut-être insulte sur ye dinana atindele même pas audio dinana lobelier mabete ce sont des fans moi j'ai vite compris que non nega vanda kana sila benga rabatu ba fingele batu po ye atikala kana idéologie wana ya koloba ke non
bandeko tolanda toyoka alobi Caleb ya yoka ki yango te tango ba ofinga e Caleb azoyoka te siko Caleb wana pe to ki pa etozonga ye pe fallait kaka silama. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque maman télé c'est abimaka pona kofinga belle vie. Pourquoi pas pe abima ya koloba ke non cette dame là boye boye. Bon mona kaka ke non monde nango ezaka ka monde ba hypocrite. Po ye pe télé si aboye la président na ye accord wana aboye yango ou encore demande wana o ba fengi wana aboye yango, c'est-à-dire que non bato bazaka na bato bato ba problème. Tolanda. Ngana leka na émission ya ndeko na le kechu. En fait, on peut savoir moi c'est vrai que tous on a simaté, on peut savoir moi jeunesse peut-être bato ba otala balanda qui pété ba mona gité. Qu'est-ce qu'on a le bina? Qu'est-ce qui s'est passé? Yo on le banona ki na émission ya ndeko na le kechu. Donc na koma kuna musika te na peso ka synthèse on appelle les kabwe bandaki. Ngana SB. Si. Na soutenir Sila. Si. Sikoyo, alobi très bien que non, na soutenaka Sila. Mais loba sikoyo, maman, peut-être maman Milo, toloba peut-être maman Milo, bon, je m'excuse, maman Milo, ça m'a bêtise, voilà. Non, on peut ça juste exemple. Botali, âge ya maman télé si, alobi que non, ya soutenaka Sila. Bon, mon a peut-être que non, ou encore tout le monde a peut-être maman Milo, abimi, pe akoloba que non, moi je soutiens Belle Vie. Je pense que non, maman Milo, elle sera insultée sur les réseaux sociaux, pas comme possible. Vous voyez bien, maman Milo, abimaka, ngana soutenaka Belle Vie. Allo bango penza a haute voix le quoi ndenge maman télé si alobi que non, ngana soutenaka Belle Sila. Ce que vous maman Milo peut-être aya kolobango bien bozo peut-être maman na biso tozalaka na bango peut-être maman étoile maman otozalaka na bango abima aloba ke non ngana soutenaka Belle Vie. Je pense que non ignore la matière sur les réseaux sociaux ya kofinga ba mama ya batu awa ya kofinga ba nzoto ya ba mama ya kofinga ba biloko moko boye o eza yango te. Mais moi là personnellement ndenge na yo ki na eza avis na ye. Mais sauf que bateau que nous avons la matière et sopier tant qu'artiste à Mukolo il y a zaki mutumo il fallait même pas à se prononcer à Robakeno dans soutenir Sila. Non, elle pouvait peut-être employer mon moi je travaille avec Sila et non pas que le soutenir. Et non pas que le bakeno qu'on soutenir. Il fallait le bien que le bakeno. Moi, je travaille plus avec Sila. Je suis chez SB. Pour épaiser respect. Parce que bon zongo bo balusango bo pesango maman Milo bo pesango soki maman étoile bo pesa ba maman na biso kaka auto mona bango bazaka trop fréquent nana na Belle Vie télévision soki ba ko finga bango te sur les réseaux sociaux. Je pense que nous vous comprendre parce que Nazana na geloba ngana yaka ko finga te na yaka juste ka ko pesa conseil ko interpeller. Tu es aux artistes et comédiennes. Si la personne est artiste et comédienne, azana maison na ya production. Au fonctionnaire kuna trop, tu es que non au travail kuna. Mais lorsque zolo ba que non na ka ko soutenir, c'est-à-dire que non, lorsque si la asalin coin, ba e koto ba lobeli si la mabe coin, yo yemba la moko pe oye ko soutenir si la. C'est-à-dire que non, ba ramasser des ballons, ba ramasser des ballons, ba tout aussi la lobaki, tu aussi parmi. Qu'on se le dise. Bomoni koloba mingi et longolaka mutu mayele. Parce que eza matière, quand eloko ya lobi ke non, ngana soutenaka sila. O soutenaka sila tant que qui. Mais yo artiste et comédien, si la pas artiste et comédien. Si la pas artiste et comédien. Pour na défendre likambo ndenge bandaki, tu pouvais peut-être koloba ke non, moi je fonctionne avec sila, ngana travaille kana sila. Tolanda, ne vous comprendre na place naza. Bon aimer beau partager bandeko. Na SB. SB o saba filme na biso bo na poto bo saba filme na biso. O bo sangisi biso te bo ko ba peke Teresa jouer maman na meta, a jouer maman na nani, mais to sangana kité. Bo saba filme moko etali kaka poto. Etali ki sasa ti. Très bien. Donc comment ça SB? A-t-elle loko moi ça maki quelque part et mataki éclaira qui ndeni. Et pas Teresa au mon ngo fouti. Na clair na ba propos nanga. Sikoyo boyoki
sikoyo bozwa kaka ngana opesa kaka exemple ya ba maman na biso 3 4 peut-être ba travailler peut-être na bela production aya koloba iloko azoloba boy bandeko eza matière eza mama na matière bako finga ba maman ba travailler na bela production na ndenge moko ko sakana te bako finga ba âge na bango bako loba ba biloko moko ba sotis moko boy o eza propreté mais là ye moko alobi nga mama BBC na kwa koloba ni pardon na koloba kaka ezaka keno mama telesi oso longwe na bandi na yo oso perdre dignité na yo oso perdre kiyaya ya oloba keno ata côté mususu basali eloko moko ya bien lokola nga na soutenaka sila côté wana mususu ata basali côté basali bien na koloba kaka futi, c'est-à-dire que non, tu n'es pas vrai ma chérie. Nzambe ozo sambela bakumisaka te eloko ya muninga bokumisi atake je ne sais pas. Caroline Yewanaki o mususu pe kaka balobi keno a piqué crise, ça vous dit absolument rien. Pour kozana ba rankine moko boye ya koloba ke Nzambe mawe et ata basali eloko moko bien côté mususu nga na koloba kaka fouti olobi yango pe na français bien fouti. OK. Donc tu as tuninga ba film boyesa ma bonga bité. Ba film esala ma président Caleb asala ba film na poto. Asala pe na Kinshasa. Top vision sala na poto. Asala pe biso kutu sina kezaki El Paris mobimba. Bandeko basala na poto natanga Caleb. Natangi pe Top vision. Bolanda. Nandeko batuna biso question na ye. Mais biso to sala na no film bimité. Biso parce que na métier SB. Très bien. Biso to sala kuna ndeko wana azoloba oya boy kotanga kombo eza Dinana la douce. Na no film bimité makelele eza déjà. Ba film batu basala ba ko lakisa biso yango. Ezaka pe ba titre nini. Na fingina. Natanga batu misato. Natanga ba président misato. Topé ba producteur misato. Natanga kutu mibali ba ndeko miso natanga te na peta ko na lisisi. Mais tonto okota na TikTok te. Otala te. Ma koko. Oui, kokola eza grâce. Eza ngolu. Siko, ce sont des fans. Télé si aluki problème, maman télé si aluki problème naba fan ya Dinana. Mais yé moko maman bino alobike aloba ke non ba fan ba jiraka bango te. Ko finga o ba fingi o ya ki mama koko et voilà eza grâce. Est-ce que zaki eloko moko bo il fallait oya o toucher Dinana na biloko ya kikolo. Nzambi. Parfois Seigneur. Biso ba musu ba mama BBC etozana musala o sala. Nzamba sa biso grâce. Ya batu bozala na compréhension bo comprendre ba biloko mususu. Ça fait mal ya komona mama lokola mama telesi donc obenge koko parce que azana koko azana ba koko ya ko réfléchir façon azo réfléchir boye. Et ça prouve que entourage naie ou encore place à zalaka problème ezalaka toujours parce que za maman moko mona ni azana ba incompréhension siko ba incompréhension aboye eza ba incompréhension moko ya bien té. Ce sont des incompréhensions où eza contrôler l'esprit. Ngana nous na comprendre yemo kaka ninga expliquer est-ce que Dinana ifala ya oloba bo finga Dinana ebite ke non mama télé sazala ne mutu moko abimaka na ye ayaka koloba akoloba est-ce que Dinana batu combien babimaki oyo ba lobela ki likambo yango ya monika ke non Dinana mutu atindaki batu bandeko ça fait mal hein c'est besoin na ba mama télé si na ba vie na bino bomi ebela Ngana kikoko na ngo tamu suma na sene kikoko na tamu kako yo na kufi na fleur d'âge. Mais ngaza ba senga ngolu na ndena leka 50 ans. Isa ngolu. Ma koko yako tala ba film na sa ko yebisa nke mutu so finga nga. Ngai na ndeko na ko benga ma koko. Qu'on se le dise, tous on a kuna te.
ngana ndeko ko benga makoko te parce que ataka kyo directement to ba compte pour le lo ba te tonton ezana ba ndeko na biso o ba sala ba groupe wata mobimbo ba futa ba mbongo ba fingela bango ba. Ah bon? Oui. Bandeko soki boke na Facebook boke na Instagram boke na nani soki WhatsApp lisusu nani TikTok yaya omona mutu asa komi Belvi Kandi la patrona ok na TikTok donc ba kombo ya Belvi eza na ba page ya bato ebele o eza Belvi ye moko te toke topesa ata exemple ata ye moko pesila eza na ba bato ebele parce bafongoli ba page na kombo na ye totiki nano bango ba artiste na biso toke nano na Pasteur Marcelo o sepela te Mama Esther kaka o bauti kobala lobi awo soko koti na TikTok basi ba fongoli ba page ebele na kombo kaka Esther Tunasi ebele nga kutu na yeba te na kena kutu na ko s'abonner tellement na sepela na ngala mamango na mwasi yango na kena ko s'abonner lorsque na ko landela na ko mona keno azana kaka mutu afongoli na kombo ya Mama Esther et puis ninga fongoli na sima na kombo ya Mama Esther bongo au mona pe keno bato mususu pe ba bando pe sembote bonjour Mama Esther au moins na commentaire par lui bonjour. Au moins peut me dire Maman Esther a répondre batou sur TikTok. Nous avons été batou beta ba faux compte na combo ya la personne. Nous avons batou ba okwe la bazo comme ba victime ba insulte le quoi ba belle fille ta ba dina na lelo to mona. Parce que maman Telesi a comment qui na level wana te ko comprendre que non ben nani dina na okyo sala langote. Est-ce que dina na okiko comprendre ko yebisa pesa Mama Esther nani Mama nani Telesi Mama Koko yaka utala ba filme na sala est-ce que to solo na ka biso na biso awa est-ce que dina na okyo sala ngo amu tout okyo me lembo doté mais je ne pense pas au sentir pesa ka ke no mutema ya mutuka ke zaki se tondi abana ko luka place ko sa nini ya ko sanza ya ko bimisa tu ne tinga bono sa faut compter pour no bangala nga parouti so no na répondre yena ni na répondre ba on a compte na nga pour no bangoti parce que ton yo na compte ya faut compte pour répondre nga to répondre na compte na pour biki yo de ko finga nga TikTok ina ebiso benjil tant présent les causes papa non choqué mama nani Mama Telesi omoni babiloko mususu bacha yo wana bacha peut-être Mama Milo ou excusez na lati Mama Milo Mama Milo na yo différence eza Mama Milo kozala insulter sur les réseaux sociaux te loko yo parce que Mama Milo n'est pas dans des bêtises yo za plus na ba bêtises ba sortie médiatique nous a toujours ba problème au fongo la porte ya ba biloko wana mama. Il faut qu'on comprenne Rababilo comme sous ko bakeno dignité oyo yo baganya kango ba somba ngote. Pour lelo ba pointer yo, pour lelo ba lobela yo bongo. Yaya, eza parce que yo moko fongo la porte. Na uti ko pesa exemple ya Mama Milo. Mama Milo loba peut-être ba tuna bino na ndenge ba benga ba finga ka ba fingi. Mais ya Mama Milo fongo la ka ba live sur TikTok. A sololi na ba tozo sentir penza mama boboto et tout. Mais beaucoup de porte wapi, il y a quoi finga Mama Milo lorsque elle n'est pas dans des bêtises. Yo aussi il faut subir babiloko parce que osa trop dans des bêtises. Comment est-ce que bato boza na bango boba okoka ko faire voir yo réalité té? Pourquoi bato bo vanda na bango ba opesa bino ba conseil té? Ah. Bandeko. Je crois Bolandi hein. Bolandi to yoka présenté. Wa papa mais ayiba o loba nini o osala nini. Autant mukolo moko ya makoko lokola ngala sina benga ko pona bébé mo boalali na berceau au finga ebi nde bakumba na TikTok. Au finga. Oya konna ninga te. Parce que bébé wana alala na berceau. Atikala obengo te apesa OK. Tala boy basaki bo. Mais mukolo wana na sagesse na abenga kiyo. Mais même sécurité quand même c'est beaucoup ça la tête. Dieu veut mais beaucoup internet inde comment okende. Toi bien internet inde comment okende. Siko yo mama na âge na yo oza
donc osomi kotisi na réseaux sociaux oyebi ndenge réseaux sociaux kendaka et ozawana pona o ataka na réalité oyo ozomona ndenge réseaux sociaux ezokende. Mama Télésima ouais. Atelemeli président na bango alobi keno akokai kolobela ye bongo te. Réseaux sociaux ya yebi ndenge réseaux sociaux ezokende, c'est-à-dire réseaux sociaux soki elobeli yo zoba yango bongo nazo féliciter nanga Belleville non. To féliciter Belleville parce que hier combien de fois abima aya ko finga Belleville na bandenge nyonso Belleville abima te. Bomoni ke non ça pas si peu mawa franchement. Donc hier ko lekisa na été réseaux sociaux bandeko moi il est là attaqué moi il pèse lengo biso moto mi pèse lengo biso moto bima bazoba pèse lengo to pèse mi lengo biso moto bima bazoba na roketa musu bibi sans akabela nenga eloko te na biga biloko bi sans muta pèse nga na pèse lengo bon fingelo nango là maintenant qu'est-ce qu'elle veut dire? Pesa elengi, ce qui bozo se rappeler na ba audio o ebimaki après ba insulte, après ba tiraillement, bon tiraillement te parce que y a ça qui tiraillement na dinana te. Asali tiraillement na ba fa na dinana. Pesa elengi oyo ezatango vidéo o etambola ki ya koloba ke dinana tango utaki na tango utaka États-Unis amemelaka ebiloko. Pesa elengi ndenge aloba ke dinana boye amemelaki nga kutu boye. Donc, au sentir que non, alinga rabesango, alinga longolango, yakoloba peut-être épée que non, ça que zala quitté, elambe zala quitté, dinana pa benga qui était, dinana remettra qui paye l'autre côté, après yekouta États-Unis. C'est ce qu'elle veut faire là, elle veut dire, ceux qui vont comprendre. Donc, il y a personne qui aïe, yakoloba belé, mais je me retiens. Donc il n'a pas besoin qu'on ait ma compréhension le bas quitté en tout cas baba coupe merci na bino merci na Sila Bisalou merci na OK on a déjà na kati na parti wana voilà vous sentir donc alinga bafu ngo alinga longolango eloko na ya koloba keno vidéo etambola ki azoloba keno dinana utaki États-Unis abenga ya yoza wapi na kena koti kutu na chambre na ye apesinga biloko ayela kingai et tout pona yeza ki faire play moko boya pesa elengi donc réalité za ngo lokuta c'est ce qu'elle veut dire parce qu'elle lobi keno o makamwa ko pesa elengi o yango memeli biso ba problème. C'est-à-dire que nos biloko nyonso oyo po yaka ko pesa elengi po na sile ezalaka nango lokuta. Omoni ke no yo moko ndozo kende na réseaux sociaux mabe. Ba retomber yango nozo mona ke no okomi ko sona na bana mike. Eza bongo te bandeko. Ka soki na lobi mabe bolimbisanga parce que nga na kala nga ko sala analyse. Na sala analyse kolanda na maloba o ebimi pa na ye. Bref, la grande famille na komi na suka na zo bino tamula ite lelo toza samedi za weekend toze la film na biso kalate ba 17h30 awa film na biso ya Valentino sur Belleville Télévision to ki ne koyeba sort ya mama Bokilo mama Kalungi ko za ndenge nini bela oyo nzambe grâce luzolo pe kuna Junior aboyi na ye titre wana ba pesiye ba productrice awa Belleville o simba bino ba rein na ba poumon tozao. Alors, la grande famille, je vous aime bien, vous allez bien, vous aimez, vous partagez, et ça, vous bien, tous a toujours focus, et tous a, focus sur Belleville Télévision, moi, tout repas, maman, BBC, moi, déjeuner, moi, dessert, kandenge zalaka. Alors, bon week-end, abino, tokutani, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.